L'histoire du jour na Dekina TV, la championne, camarade ya bomwana yinanga depuis bomwana. Azo continuer ko détruire nga tina ki mukolo na mboka ya poto. Mutu soka lina yo la championne. Ako tika laka kolinga yo te. Asala nga ya minene. Yende mutakenda olakisa nga esika kolongola zema zala mutaliboso kende kofunda nga epa na biso. Bandeko, ndeko mwasa lobi la championne. Oyo camarade ya bomwana to sakana to liana ema yoto. Asala nga ya minene to yepoto to bosani me a continue ko sala nga mabe. Yango na ye ko pesa. Conseil ke mutu soka yinyo ko yina okaka. Tabo sali ndenge nya ko yina okaka. Bandeko, suivez l'histoire des jours na Dekina TV. Okozala vraiment déçu. Suivez. Juste, tokutani juste après la pub. Femme africaine, yaka kotala mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bande ko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba watsa ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko moni we sepelisi ya benga ko zanga liputa ya super. Atanke femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku. Ndeko mama. Mwasa indien alata lokola indienne. Mwasa mundima alata lokola mundibu. Bongo mwasa africaine akolata lolenge nini mama. Tobeli ba femme sans complexe. Benga mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super ekomeli na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya babaki saka kaka. Ba maeze bele moya ko tia nyonso eza te. Benga mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo. Po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama. Ngai la championne mama. Nako vote yo en tant que député à ba super oh. Ah oui, nako vote yo lokola député à ba super mama Denise Lady na Bundes. Benga. Solo la. Nazana moi 50 na obakisa 50. Soki na silisio tindi ba solo la rakaka. Mokilo et Salemana Iloba. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dekina donné, quand on était là, Kema Foubé, en direct de la Suède. Gros coco na baboni, nyo sa Dekina TV, partout dans le monde de Sika Bozali, et je dis bienvenue dans la nouveau. Abonnez, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout son frère, sans oublier les sponsors officiels de Dekina TV. Mon bien, ben, sur la Moutsuka, Atalo 4x4 à double pression, ya Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana tous les 5 continents. Boyo Kali Soloe. Hey, bandeko. Le soleil ou te pande commence à lobi la championne. Mutu soka lingi yo te, akotika la kolinga kayo te. On a bête le soleil ya camarade nanga ya bomwana. To beta nzango to sali kede to lamba nini oyo na manzanza tout. Mais mutu depuis Kinshasa a livranga lokola Judas. A livranga lokola Judas ozana likanyisite. La championne. Ngai na bande ko kola tango na komi na ba 15 ans na bandi kolinga mibali. Ye la fille azana donc ngana ye tozana écart ya 2 ans. Ye sa bande makambo mibali avant. So pe na linga ki ezaka omonde za oki kotika muninga camarade ya mobali na lingi yo. Ezalaki grâce na ye la championne na ngai. Tango na komi na 15 ans na bandi makambo ya mibali. Mali chance pe na zemimba moko pa kokangama na âge ya 16 ans. La championne. Et ça là qui vraiment malamu te pona ndaku na biso pardon. Likambo kuti ya zemi ekoleka ndenge nini ba ya liboso ba yena problème wana te yo leke ya ko yana ngo engaki simba te la championne. Ye camarade na nga. Ye moko tanga ko isana bi moninga nga ebebelinga awa. Papa na biso zaki trop colérique la championne. Trop colérique.
so ozalaki bana oyo ezali soki mwana ya mwasi bente ya mobali na nakoti te mama na bino ndako bima okende koluka bino papa na biso azalaki kanda kosakana te nde camarade na ngai wana alobi yo na zemi epa na bino kosuka ndenge nini bino oyeba te nazoyeba ndenge nini na kosala te donc vraiment makaniso ezobangisa ngai apesa problème te nakende kotika yo esika ngai nalongolaka bazemi la championna nayebi bayaya mosusu balongola bazemi bakufa ekomplika ye nde assuranga ke ye alongolaka esa alongoli bazemi misato akende kotika ngai nasala nini nasolola bongo bakoyebisa ngai nayebisa copain na ngai tosala nini tokanisa mbongo mpo tokende kofuta bandeko c'est du pétain bon week-end echeche ya bandeko le terrain merci beaucoup na ndenge olobelinga bandeko ndeko mwasi alobi la champion ye moko assuré nga kalongola déjà bazemi misato c'est vrai la champion na camarade na ngai wana azalaki mobulu makasi azalaki vraiment mobulu makasi ayebaki mingi déjà na ba époque wana ayebaki mingi nga kaka na kobanda moko pa na koyena mitambo nakei tokutani na médecin esika memaki nga esika mobali na memaka ye po ya nde kobima na mobali oyo azalaki na mwasi déjà na ndako azalaki deja na mwasi lo moni kande ezalaka osente mwasi baye kotika yo ale bozofutela ndako ale bamimbali kande bazalaka miso paipai azobima na camarade na ngai ale bacamarade ya mobali na ye nde moko na bango ayebana kosente nga me camarade wana anena kofanda epa na bango eza teke azalaki na vie moko soki ndeni te azalaki ne débrouillard la championne tokei nayoki mpe natuni ndenge nini ezalaka bayebisi ngai kete elekanaka boye ezongisaka boye moyen napesa bino badetail eza te bandeko na ngai mpo bana mpe balandaka ngai na Kinshasa kuna partout même ata na poto eza vraiment eloko ya ko épingle yango te voilà alobi la championne monto basengaki na kina yebisi copain na ngabi kite na pesa ne fisika ata quelques semaines pour akanisa mbongo la championne oui azwaki moi quelques semaines nga na ndaku nazosala de sorte kake ba rêver nga te ke naza na zemi na osala makasi penza ata kosanza na sanza te eloko moko te nini te nazokima mikono donc ozomona ka nazosala de sorte ke ba rêver te ti leta mobali akanisaka mbongo la championne mobali aye kokanisa mbongo na bike te yo ifo ya kotika nga bite nga na okoka te nga na obanga na ngai nga na yebisi yo obota la championne copain na ngai yebisi nga na bota ye alongolaka zemi te na bi moyen na bota eza te po tala kaka na âge naza nango na mama na ngai etu donc ekozala pasi mingi mpo na mama na ngai mais lokola monaki ke nga na boyi kobota apesanga kame mbongo aboko akompagne ngai la championne moninga na nga oyo ayaki na proposition kolongola zemi mpo esa longola zemi mbala misato ye ndakenda kotika nga la champion ye ndakenda okende otika ngai naloba zemi ezalaki deja na ba 2 mois ezokende ba 2 mois na une semaine boye donc tokomaki même pas na 2 mois etolobaka ekoma na 3 mois te la championne aki otika nga vraiment bakotisi kosinga mabende na nzoto donc babimisi nde ndeko alobi nakangi parenthèse donc balongoli ezemi bref balongoli ezemi la championne balongoli nga zemi leta nalamukaka omoni mwa nzoto ekomaka mwa makasi etu ezalaki pasi kokolisa mabende wana ezalaki lipa na nguba te ezalaki mpenza pasi na ndenge akosakana te leta natelemisaka makolo etu donc naloba tokomaki na balabala na biso na quartier tokomaki ndako ba 18h 19h molile sekotaki la championne na koti nasalika mwa baeffort ya kokota na lopango kolenga kolakisa te ke o likambo ezali te nasali baeffort nake lisusu na sokoli naliaki kutu te la championne kobanga kele mosusu kekuna ele mosusu mochopo ekatani etu malgré camarade na nga aza koassire nga ke ngai se nalongola zemi mbala misato esalaka eloko te fanda na yo bandeko ngai na 16 ans ye akomaki deja mwasi monene ba 18 ans ye azalaki mokolo na ngai ya ba 2 ans la championne mutanga ke kotika nga kolongola zemi mutu amonaki te mutu ayebaki te apart kaka docteur na mobali na ngai na ye pe la championne nalongoli zemi bien tolali butu tala mutu amutema mabe la championne mutu soki aza mutu abilobela ebandaka wuta bomwana ye mutu akenda kotika nga me na butu balali na chambre na bango nde bazalaki kolala basi tala bango ebele ye azosala ndeko mwasi alobi bozela pardon na tange nakomaki mo wana azosala bindotila boyebi bindotila ezaka neti olali mozoloba
azosala bindotila ya kolobaloba na ta ndoto. Marlène te kolongola zemi te Marlène kolongola zemi te Marlène kolongola zemi te azoloba moso na ndenga makasi bandeko la champion basongi.com bazali depuis bomwana mwa mwasi asalanga mabe nayebi likambo nga nasala ete awa na poto azokontinue kosalanga mabe la championna ntango azoganga wana nalingi aosala neti azopanike na nzoto nzoka ezalaki baje na ye mpo asala nini abimisa ngai ke na longoli zemi quartier yeba ndako na ngai yeba babeti mwana nini ozolobaloba alamuki na pema la championna nde abandi koloba ete nzambe alimbisa ngai nakende kotika Marlène auti kolongola zemi la championna ateka diske di Petrin ateka diske pourtant yenda kende kotika ngai ya longola zemi 3 fois bandeko balobi lala tokende kosolola ngo na tongo na boyi na ngai soki mabe ekomela ngai Marlène auti kolongola zemi la championna biso na tolamuki te lopangu na bango ese yebiki ngai na longoli zemi la championna nzamba lola bakota Marlène na mama na bango na mama leki na bango na grande sœur na bango donc Marlène mama na ye mama leki na yaya na ye donc bato 4 la championna na tongo boolamuka nani tonga na moni ye nazalaki kuta ata na ide eloko moko te nini te mama azali mama ba Marlène abimi wana te mama omoni bana nde bakenda kotambola nga nalingi ngambo te mwana lali na butu azoloba azosala bindotila ke Marlène alongoli zemi donc ndenga za na ocho kolongola zemi ye pe akendaki ngai na ya tanke mama to ya tanke famille soki likambo muto pa kendaki ko accompagner ko mema ngambo yango le mususu soko moyoka mwana na azolela libomo passe ezate ke oba période bana basi bazalaka makambo ebele auti kolongola zemi auti kosala écritage kaka lelo ndo moni ye auti ye na ndeko na camarade na ye la championne wangana la championna wangana ndenge nini na osenye na wangana ndenge nini la championna na osenye kosenya mukie te talaka uti kolamuka donc wana kuteza kutu bolimbisa lobi la championne eza ba période normalité donc omona penza donc nazo senye belé bolimbisi abi la championne mama nanga lobi kota kuna kota bakoti nga na toilette ayebisi ngai nakitisa jupe nalataki liputa na jupe liputa likolo nakitisa jupe la championne nakitisi vraiment wana ezalaki baregle te mutu aza mokolo akomprendre ke wana eza naza kosenye mpe yo ozoyeba mibali okomi ntina niveau akolongola zemi papa na biso nana alamukaki te ameki otiela nga na se mama ya camarade nanga bite na yaki kaka mpona aloba mpo mwana pende azolota na butu azolota azogangaganga la championne na nzoka ezalaki nango je na ye bilobela abimisaka kindumba na ngai puta ye moko alongola bazemi misato ngai nayebaki te ye nda mema ngai esika wana toye kokutana na poto la championne toye kokutana na poto towuti bomwana me ye nda za koaksele ye nda zomema sango na ngai zemi onga na longwana na Kinshasa la championne mobali na ngai bato mingi entourage ya poto baye koyeba yango awa baye koyeba yango ndenge ezalaka kaka bokutani na mutu na ambiskade boyebiki azalaka na poto makambo asala yo oleka na yo bokabwani mpe boye kokabwana na bino ntango papa banga ya kokufa baya koteka parcelle bakenda soki wapi toyebi kaka ke bakenda bazalaka na bango meme ata na Facebook lisolo malongo ezalaka te me na poto toya kokutana ndenge nini tochange banini numero ya telefone la championne mobali na nga nde azoyebisanga Marlène camarade na yo alingako te na bio lobi boye mpona nini
alobi te alinga kote yo na munoko no nazo yo kozoloba makambo malamu pona ye ke bozalaki bana mike bosakana bosala bakebo bosokola bambula etu ozolobaka makambo malamu pona ye me makambo azolobela nga ayebi nga ta yebi yo na nsima na nga pardon ayebi nga na nsima na yo me makambo oloba eza soki na mobali moko oyo naza na maîtrise te ekomema trouble na foyer na ngai abeti lisolo longola zemi abeti bamibali oyo bima na bango makambo ebele yango nalobi ke alingi yo te parce que ye ayebi nga te ayebi nde yo ayebi nga tanke camarade ya mobali na ye koma koko oyebisanga makambo boye la champion oyebi na fandi nasala tout tokutani na ye libanda na ndako na nga te nesana bi na regrete makasi makambo oyo salanga tant tozalaka bana mike na bomwana yo kotika nga na longoli zemi okokoso sali bakindotila na yo nzoki eza bakindotila te soki kindotila na yebi te soki nazo prononcer ngo malamu nzoki ezalaki façon na kolingo expose ngai toye awa tokutani na poto na ndenge ambiskali ozosala vino nga na osala vina nga mobali nango yebi ata koyeba te mais ozwi occasion ya kopoignarde nga comme d'habitude ndo osalaki depuis tant tozalaki bana mike vraiment na regrette yango na ndenge na yebiso mobali na nga yebisinga bike yo linga nga te mpo nga na otémoigner malamu nazo témoigner bolingo esika towuti wuta bomwana tosokoli bambula tolie biloko manzanza tobeti banzango bakebo et toi tu fais juste me faire quoi? Tu fais juste qu'on baby sa réputation, qu'on trahit un pas mobile makamuna ça a plus de 20 ans. Aïe ça moninga ma bé. Vraiment toye banaki mais la moni chemin ngane koki ko continuer. La championne a beta li solo. Beta ba camarade yo basala bato mabe soko tali malamu omona mwa bendisi moko ya binobele ezalaka soko tali malamu mwa bendisi moko ya motema mabe ezalaka deja mais ezalaka tellement bolingo nde tozalaka aveugle tala mutu tala niveau la championne na ndako epa na biso bayebake na longola zeni malgré que tout le monde mobala bato zeme ezalaki susu bakendaki nde kokende kuna soki likambo ekomeli mwana na biso yo tiaki ezemi olongoli ezemi soki likambo ekomi yebaki toyebi yo mutu mobali mosusu te tala niveau la championne ozotambola na quartier bayebi koso olongoli zemi mpona nini ye nde ye motanga alongolaka bazemi nasalaka bakindotila te ye motanga sala makambo na ye asalaka bareve wana te ya koloba na sa pongi nyonso wana ka mpona kosala nini kokosa keza ndoto mpo mokili eyebaki na longolaki zemi la championne na se éloigna na ye moninga mabe akolinga kaka détruire yo po akosaki ete eza ndoto te bandeko tambola na mokili omona makambo tambola na mokili omona makambo bino bakolingaka bakamarade ya bilobela wana bakamarade oyo boza na projet à venir te kaka bakombo bato qu'est-ce que tu crois ka nde abetaka ya yo nde abetelaka mpe ya yo eloko mosusu tobosanaka yango wana kaka ndenge ayaka eya nde mpe amemaka ya yo. Comment se fait-il ye moko alongoli bazemine misato atikala jamais kolobaloba ye moko to oyo bakotisi mabende na nzoto azwi bareve wana te bakindotila soki bakindotila esala ye bilobaloba te mais oyo ya moninga nde Marlène alongoli zemi nabona ngai nini makambo ozoloba makambo Marlène asali nini ozoloba Marlène alongoli zemi nzoka ezalaki baje azeli bato nyonso balala bakota kimia ale ye abeta banini oyo bamai na ye tala mokili bato batekaka biso kaka bato tolia tomela na bango kaka bango na baproche y a rien de nouveau sur le soleil. Judas Kout atekaki ye na baiser atekaki yesu na baiser mais Marlène camarade ateki ye na kinotila Marlène camarade ateki ye na bilobaloba bandeko Marlène alongo les amis nabona en tout cas pardon nyonso to wana po asala nini apanza information bino boyebi te Marlène bomonaka kima wana mwana malamu awuti kolongola zemi Marlène obila championne kowanga na ndeni wana ya baregle te na osenye kosenye
na bosana tokutani na poto toyambani moninga ndeko nzokande kande alinga nga te depuis bomwana azo continue nango mobali nanga lobi Marlène camarade no alinga kote tala yebisinga boya yebisinga boya yebisinga boya na munoka mobali nanga ezalaki zemi te bazemi na longola bazemi azokamwa nde na boti po bazemi na longwa na Kinshasa ozoloba bon pone papa mobali na biso nga nde nakenda kotika ye nga moko nakenda kotika ye nazoloba makambo na yebi bandeko echecheri c'est du pétrin penza makambo c'est plus que même du pétrin c'est plus que même du pétrin live lelo na 18h kozanga te omona moninga ndeko nde avangi camarade ne la championne mobali na ngai Jésus moninga na nga abali pendant 8 ans nga célibataire la championne nasungi moninga na bana na makambo tu nebike moninga tango yange ko ya na kosepela me tango yange ye moninga ko kotela ngati ndako nganga bebisa mwono azalaki na libumu na nga la championne nga na bali na ba 30 quelque ya bali na ba 20 quelque bandeko okoyoka lisolo oyoka lisolo sikoyo omona mokili nde ya mabe mutu soki aza nature ya mutu soki motema ne eza mabe yaya ata azwi nyonso baninga baza koluka ezaka pasi abila champion moninga abali na ba 20 quelque d'année ya 8 ans yaki amitié moninga aza lokwa aza femme mariée aboti bana na miso na nga tokutanaka donc nazalaka ta na motema mabe te mais ye ntango nakomi kozwa mobali amoniki mobali oyo mpenza aza sérieux nazalaki na chance ya bolingo te la championne ntango amoniki mobali aza sérieux abana kofinga mobali na nga ndenge aza minu ya kokatana ndenge aza matoi mikie donc badefo nyonso potanga na respectaka mobali na ye ntango nakoma mona bona camarade oyo aza esu malamu te namoni neti nabeteli mpe kope na nga lisolo abi te keba na ye baninga msu bazalaka ye soki aza marie olinga te moninga azala marie ye soki aza nanga olinga te moninga azala bandeko lelo na 18h live oyoka bakamarade ya android motema mabe oza na nyonso moninga kuta azozwa oyo oza nango oza na libala oza na bana ye ni libala ni bana me ntango moni moninga alinga koma ne fiske achange ne fiske ata nini na ye otelemeli po bundisa ye bandeko rendez-vous à ne pas rater à ne pas manquer lelo na 18h c'est plus que du pétre makamba bonde sala rapenda ki terrain zala mabulu arbitre zala kolo ba supporter bazala méchant yango terrain mabulu Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasi mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala deux cités afisho nde makambo afisho oza danger afisho oza danger afisho oza likolo mama masolo autrement dit mama naloba te bandeko soza na besoin ya koyekola lolenge nini koyoka ba témoignage ya bato kende ko s'abonner na afisho autrement dit Concept TV kuno ko se retrouver kuno ya buzoba te mwasi ya mayele oyo aza kosala nini azo pesa opinion na sans kofinga kende ko s'abonner na Concept TV okozala dessus te tokutana na 18h pour un live oyo ka mokili nde za mabe. Bye bye weekend. Bye bye.